Yoka si s'accélérer ça en Afrique. S'accélérer ça partout, tu n'as poto. Tela, tu n'as poto s'accélérer ça ma casse. Pour remarquer s'accélérer ça na poto, pour remarquer bango na jalousie. Parce que le monde est s'accélérer. Parce que le monde il y a 333, monde est jalousie, monde est haine, monde est qui monte mamabe, monde est destruction. Avantage 4 na yote. Basala kaboye. Akoki koko misape mwana na ye moko, mwasi ne ya butu. Na ndenge ni. Mwana za kitoko, neka mwasi na sukule bongo. Asepeli na nzota mwana na ye. Asepeli na nzota mwana na ye. Abandi kotilize mwana na ye, akomi kobima na mwana na butu. Misala ya sorcellerie, oyo epesaka mutu. Femme de nuit, soit mari de nuit. Bana basi oyo bazalaka munoko na quartier. Afinga kabataye bakatina na ofinga ndoki général à quartier. Topeka omona mutale kate pesanga 200 pesanga 500 tala mwana tala boy akopesa yo azui $100 azui 500 francs pesium mais 500 francs na prédito na butu no la mungi na tongo nzoto na bina mai nzoto bana basi mai na kati mais na bimi na nani monsieur pena se manifester pena au senti pena le roi ba déshabiller sous vêtement au sutuka boy. Mais nino yo na bimi na mobali te na komisaka mukala na butu ezo koma wa na elateli yo zo lata ka biloko mikuse mutolo libanda soko za na mobala buto akolenga to oza na mobala physique parce que c'est compliqué soko zuzem soki avortement te morne jusqu'à ce que akobomayo soki okutani na basala nzambe te et ya kalsus ni na ba film ya mabeo bandeko na biso basi ba hotel wana ozotake na kota bana basi c'est ma rotake kota bana mibal ya bana mibal se manifester ndeni tozana look marque de la bête et b des mots de la jeunesse au fala que noko ciné impact parce que bataille ba je bandi lelote na taba fama ya balwamo on peut basala na tana bango et ceux qui ta génération qui mabango kata mamba savon kata mamba ko misepsa ndeko na mwasi ozo ko benga ba femme de nuit ozo ko benga ba mari de nuit. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Ifada, thank you Fada. Bandinyo sont toujours besoin Kalibaku ya kwanda émission na kati chaîne Bino ya Nazarian TV. La cadre émission la Bino Table Sainte est présentée par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazarian TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba et Les Nazarian TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Moko après la confiance au Pessina. Je dis aussi un grand merci à Jires au Azali Nassima ya Kambera. Le Table Sainte Nazana les frères talents tous années na kata plateau oyende tous années na kata plateau oyende to soigner par rapport il y a ba révélation na Nzambe avec Aker par rapport il y a ba cinéma na ya ba kindoki d'abord on a présenté une invité dans pour les frères talents na sera la régie tu as plutôt vraiment cantique au vraiment et je défie ba Nzambe le ça comme on continue il y a la servante de Dieu et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois.
Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakati. Sakati. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Nalobi ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Non, c'est la géance sur ma caméra, fond caméra pour inviter la. Bonjour les frères Stallone. Bonjour Papa Dadi. Santé Deli. Santé ça vraiment bien na ngolo nzambe. Au Bible zolobana Psaume 150 verset 6 c'est que tout ce qui respire sur la terre loue l'Éternel. Nous sommes paiement ça moi qui le comme ça nzambe. Santé Zakimia. Ngolo nzambe. Que voilà les frères Stallone babi toute chose commence par la prière, on peut pas commencer cette émission sans que Kabango na maboko ya nzambe. Nzambe totomboli ote élevé parce que ça voilà. Mon nom béni l'Éternel et oublier aucun de ces bienfaits qu'il a fait. La richesse, mais les faits tombent, ta parole reste éternellement. Nous poussons de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Amen, les frères Stallone. Toujours un moment qui le lieu de 4e épisode. Le lieu est à 4e épisode. Toujours 4e épisode. Voilà, 4e épisode, le lieu qui est minimum qui 3e épisode, le lieu qui le lenge nini misala bondoki et même ma destruction na kata via na spikaki malamu bako kozwa mbongo ya moto balongola mona poto ba ko tshongo na hotel ezona kisasa natalisaki ndenge ni basi babotaka na ba césarienne natalisaki ndenge nini ba changeaka situation de vivre ya bato natalisaki pena makambo ebele lelo tozolobela comment le monde de la sorcellerie peut donner une femme de nuit à un homme, soit une mari de nuit à une femme. Donc, le lengeni ni misale ya mulili ekoki kopesa mwana mobali mwasi ya butu mwana mwasi mobali ya butu pe lo lengeni ni musala kindoki eyaka kochangeaka situation de vivre ya mutu. Maintenant, on a décortiqué parole tozonga na makomi.
Ponga na lingami makomi. Makomi. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans qu'on lise la Bible. Voilà. Comme la Bible déclare, c'est le livre de Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuit. Siko, yo tanga la Bible, tote yani. Opesani, opesa masolo. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Et 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre Rabisso 11, le verset 13. Je lis la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous ignorons pas ses destins. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'était la parole du Seigneur. Papa Nangaï. Bible Zoba, enfin, de ne pas laisser. Batebele batiki, les Satan privilège, as avantage na vie na bango. Yo kanisi batu nyoso tovandaka na bango, yo kanisi s'accélérer zaka en Afrique. S'accélérer za partout tina poto. Tala, tina poto s'accélérer za makas. Pour remarquer s'accélérer za na poto, pour remarquer bango na jalousie. Parce que le monde ya s'accélérer. Bazana monde ya 333, monde vanisi jalousie, monde vanisi haine, monde vanisi kimote mamabe, monde vanisi destruction, monde vanisi échec. Ce que tu sais là, comment la sorcellerie peut donner une femme de nuit à un homme, soit mari de nuit à une femme. Moussala ya sorcellerie kotika Satan a son avantage kati na yote. Basala kaboye. Akoki koko misape mwana na ye moko, mwasi ne ya butu. Na ndenge ni. Mwana za kitoko, meka mwasi na sukule bongo. Asepeli na nzota mwana na ye. Asepeli na nzota mwana na ye. Abandi kotilize mwana na ye, akomi kobima na mwana na butu. Tango bando kobima na mwana na butu boko remake ndenge nini. Mwana wana batemo ko boye akomi kitoko. Mwana wana batemo ko mwasi kitoko. Mais batemo ko boye mwana na baby. A baby. Batemo ko boye to lo mwana ko muke. Batemo ko boto lo mwana ko mi 20000 ko muto amelisa bana. Pe mwana wana ya mwasi wana na kati na ye akobanda ko umelaka na mibali te. Ataza na Congo, ataza na France, ataza na Chine, ataza partout na monde entier. Eke aza na mobala butu. Ata bali bando ko menansa ka libala na ye. Siko mnana zo sala musala wana. Eza papa oyo, soit papa oya botie, soit papa moko bona lopango asepelaki na mwana na mateli age na ye. Moye alinga mwana na ezati akomisie mwasi ya buto. Yango Bible solo ba enfin de ne pas laisser l'avantage à Satan. Et nous n'ignorons pas ses destins. Donc, tout ça qu'on ignorer destin ya Satan. Or destin, et ça est loko muto sala même moti na souka. Ce qui te font la Bible. Ephésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible déclare ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres dans les lieux célestes. Donc, bituma, mon état mbisala sorcellerie et yé nanzoto ya mutu, mutana zo bunda pasikasa kitoko te. Mutana zo bunda pasikasa na makila mabete. Azobo na esprit moko eza supérieur kati na ye. Abandi ko dominer. Mwana mwasi wana ata simbi libala yebaki libala ane kosala nini ikubiba. Ya mibale. Misala ya sorcellerie oyo epesaka mutu
femme de nuit soit mari de nuit bana basi oyo bazalaka munoko na quartier afingaka bato ayebaka te nana ofinga ndoki général a quartier bana basi oyo balimesana bisengasenga sopeka omona moto aleka te pesanga 200 pesanga 500 tala mwana tala boy akopesa yo azwi $100 azwi 500 francs apesi yo mais 500 francs na prédito na butu olala boyo osentir na olamuki na ntongo nzoto na bino mai nzoto bana basi mai na kati mais nabimi na nani monsieur pene se manifeste pene osentir pene lokwa badéshabillé sous vêtement osutuka boye mais nini oyo nabimi na mobali te okomona benconvenir ekomi komema ma règle douloureuse mwana bato bandeki bapériode nezalaki normal mais pendant que misala sorcellerie pourquoi ye apesaki sata avantage ozosenga motu mbongo oyebi te surtout bandeko na biso ya basi bandeko na biso ya basi na bar somelanga chiribo ya oke bar osukoli na yo bien oza na ni 10 francs ni 10 francs osukoli no bien yo no ki va na terrasse muta leka te vie na ngai bwakelanga crédit ya salabo oza komikotisa libala ya butu sans le savoir okomona mwasi wana abande koreklame normal akomi na barègle douloureuse règle douloureuse soki bapériode ekomi nyonso asantike mwana o akomi na période mais auparavant ezalaki te liboso ezalaki te pourquoi apesaki satan accès kote ewuti na bandoki atali âge na ye na mutu asengi mbongo yaoki ezasi na 3e âge mwana asenga mbongo aza desi ya ba 15 ba 16 ba 17 ba 18 ba 20 ans atali ekosimba te kitoko nenanga moye simba eza te nakomisaka mokala na butu ezokoma wapi na elateli yo ozolata oyolataka biloko ya mikuse mutolo libanda mabele obimisi ozotambola sous-vêtement ozotambola na sécurité yokanisi bato nyonso ndoki mpo akota na vi na yo yokasi abanga yo abango te bible elobi toignore badestin na bango te de ne pas laisser avantage à Satan. Bapesaka Satan avantage te. Accoutrement ya bana base memeli bango ba mari de nuit. Monsieur soso uta na ba chaîne no bazolata na makolo. Bazoko mikotisa mabala ya butu sans le savoir. Moi ça libala na singa na loko. Ba mayako bazolata ona libumo bazolata. Eza moko basini oyo ezopesa bandoki bakotila bango na butu mais balo ba keneza ba beti ça jusqu'au kabola nzoto kokabola nzoto forme nzamba pese kokite kasi bako se bango mulima sepante mulima sesabe demo azana stratégie ya kobebisa vie ya bato oyo misala molili tozo dévoiler ba secret donc rôle la bango eza basi ya butu soko ozala mobala butu mama ata mobala ngo peso ba miyo ba obebala bino yango zomona bandeko na biso basi ba changer mibale bele yango zomona bandeko na biso misusu basimbaka ba mabala ti yango zomona bandeko et puis pe monde wane kolinga to bota mususu soko ozana mobala butu akolinga to ozana mobala physique parce que c'est compliqué soko zuzemi soki avortement te morne jusqu'à ce que akobomayo soki okutani na basala nzambe te eyaka lisusu nini na bafilme ya mabe bandeko na biso ya basi baotiali wana ozotake na kota babana basi sema kotake kota bana mibale ya bana mibale se manifesta ndeni bafilme oyo batiaka oyo azotambola na bafilme ya pornographie na batelefone tant misusu bango moko bazokotisa bafemme de nuit. Pourquoi? Ba mari de nous pourquoi? Ake kosukola bandi komisepisa yemo ko na douche. Oh, na toilette
tozana ba demo bazobenga bango ba madame Jacqueline lopango eza na sorcellerie bantene na bango ezalaka na toilette na douche na porte lopango. Pourquoi na porte lopango? Tant ozokota balobi soyez bienvenue. Au moins ntango yawa okomi déjà na ser autorité na biso mo ntango okota ça dit okoti to oye na pouvoir na biso. Pourquoi na toilette mutu nyonso ata président akenaka zongo ntango ozokende wana bencartation babeta bademo wana bazalaka na toilette wana bazo kokota na banzoto ya bato bazobebisa na babande génique na bango kobwaka bisa parci par-là yango ezomema moko ba mari de nuit na kati bandeko basi oki kosuka bande kosepisa bafilme oyo batiaka bana biso bandeko mibali système oyo ezorenie ya taille base mama moko asepelaka na yo me atali ye azokende na 3e âge yo ozotambola ozi kiloto kitisi taille base olakisa sikrista no lataki dekale ya toza na look marque de la bête ebe démon de la jeunesse oyo falaki noko sine impact parce que bataille base ebandi lelo te nata bafama ya balwamo mpe basalaka na ta na bango ezokita génération salomo azoloba il n'y a rien de nouveau de cette terre oyo ezalaki yango ezali ake sine impact na basira na mai na baekatiaka na ye wana na babefone bademo de la musique oyo bapesa bango succès kuna ezalaka mode te omoni mode kende na mode mutu nyonso akoparticipe na mode oyo aza esclave na biso ye na minute oyo aza na mode ya franc-maçonnerie aza na mode ya franc-maçonnerie nde mutu esimi mode te aza na mode ya franc-maçonnerie na code 777 monde à pouvoir monde à basta aza na monde ya franc-maçonnerie oyo tant tout monde na franc-maçonnerie tout monde na illumination. Pourquoi illumination? Tant tout monde na Satan va benga ange de la lumière, illumination et bien na ange de la lumière, laisse faire et bien na laisse faire illumination batu ya ba anuka bataille bazo yo o bande kwa mibali ozokende couper kitaki mama mako akwa mama na ncho wana na bango parce que na monde moye ba komana ka bango bobebisa ba génération boyiba bétoile bobebisa génération ozokende taille bazo kitisi mama wana mama na ncho capitaine avenir minu se sila ya atala ka aza jokitoko comme si on bat la bouteille. On l'a la boue, on s'est jaquelé. Baboya ndeni, na chéri moko zagane ka. Chéri moko zagane ka. Olela ye. Mama ne pena kacha yebi. Akola takakelo nyamwa sana kala. Azoya akaresa gayo, bodimagane na ndoto, ya zozo étoile na yo azoke aki nango. Luka na tongo musala. Ata ko pengeye beba aka. Olandi pretoire na lotaki na lotaki ala lotaki fo na o basala ki akoloba abika na lotaki pecho wana ti balataki pechi ya bato olotaki ndoki azalaka na quartier asepelaka no mais atali ke yaza vilaine yo za bon garçon moi botambola na ye eza te shida malama koya na transport na ye moko via facilité. Donc, nous sommes à cause de pesa qui avantage pas Satan, de ne pas laisser l'avantage à Satan. Et nous n'ignorons pas ce destin. Nous sommes na 2 Corinthiens 11-13, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Bato ba sala nzamba lokuta. Bata misala, ba se déguiser na ange de la lumière, ba na ba ange de la lumière te. Akolata nzoto, tala. Omoni oza olotaka ndoto obimaka na basi wana obimaka bazalaka normalité eza bademon oyo opesaka bango avantage mosusu mpe mwasi moko ozalaka na ye alingaka o makasi me yo tika koza desordre na beta me alaka misala ya mabe abifo nano okeleka na butu akomi so shida omona
mwasi nyonso bandeko na ye awumelaka na mwasi te owumelaka na mwasi ndeni ye moto wana mwasi ayaka na ndenge na ye bilengo olingo oluka ye apesa yo na facilité olamuka na ntongo boye bato baza boye olataki kupa pembe soni nazotalisa makambo eza réalité misusu peti wana nalotaki elenga biloko ya kolia aliele biloko ya kolia azosemelo basemasi ya mabe oloti ozolia olamuka na ntongo libumu mpasi elateli bafilme oyo bozotia ya bapornographie na batelefone baclip oyo ya bamusicien américain oyo baolata mabe yo lingango na batelefone na yo soki obandi kotala soki esili otika na butu ntango ya boye bademo wana baye kati na yo bandi sikoyo kosepisa yo oke kosukola mwana mobali obandi komisepisa yo moko na savon oza kobenga mari de nuit aya kose masibie oza kobenga mari de nuit aya de ne pas laisser avantage à Satan kopesa à Satan avantage mais peut-être de une série de films ane za beti ba film ane da ba couple belé ya za également ya za nega et peut-être ntamba limisanga ya banana banda olanda pasteur wana nana mona te sika fungola bible nana mona te sika pesa verset biblique nzamba limisanga soka ki muto se concentre na bible atala mamuso na oloba est-ce que naza musala nzambe to na musala nzambe te bible soroba na biso na 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 12 ba o baza na bible tout m'est permis mais tout n'est pas utile oyebite mamozo sala 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous oza ko se matibabe tala eza na musala nzambe moko boye alingi mwasa ndumba alala mwasi wana basemasi ezobwaka libanda nzambe abomai nzambe abomai donc ntango makambo mosusu baoleka na batv tout à fait normal ntango pasteur azoloba déjà nga nakotaka kava osala émission oyo eza monde natie baotala yo bacollecte no baotala yo ntango oloba makambo mosusu faut talaka il faut tala elongo nini naoloba nzambe asunga banzela na bango bakotaka babiloko bakisi na bango bazwaka bamirage na bango ekoki oyo eza sikoyo tala toza na 3e ère pourquoi 3e ère pourquoi 3e ère première ère première ère toza na 3e ère oyo toza na temps oyo prophète Joël alobaki Joël 2 chapitre 2 le verset 18 toza na 3e ère acte des apôtres après avoir acte des apôtres 1d acte des apôtres chapitre 2 après avoir moulé kitaki na chambre haute tant babimaki libanda bani koteya Pierre bani koteya 5000 personnes se conférer habite au na 3e ère pourquoi 3e ère première ère de jeunesse à Malachi Nzambe a représenté qui lokola père pourquoi père le créateur de toutes choses abanda ko commander pourquoi père pona ko commander yango moni ba ange banda ko ya ko pesa description nzamba ndo tinda bango ta wana ya kitaba ba ange 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc, Jean, 2e ère. Pourquoi 2e ère? Babenga le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Voilà Matthieu. 4 wana za 2e ère. Jésus-Christ a eu le fils de Dieu. Pourquoi fils? Pour accepter le sacrifice. Pourquoi fils? Pour donner sa vie comme ration pour le salut des autres. Pourquoi fils? Pour nous établir sali na ba vie ya ba 3e ère. Joël chapitre 2 le verset 28 a dit après ce temps-là je reprendrai mon esprit sur toute chair et je reprendrai mon esprit sur toute créature. A dit bien vos fils prophétiseront et vos filles vos veillants auront des songes et des visions. Tant oyo ezata toteya excuse tant oyo ezata toteya nzamba limisanga taba beto anata ya prophétie eza prophétie ko kisama ko prophétiser l'ingolo bagato na mona 1 le véritable prophétie c'est la parole de Dieu pour na ko édifier peuple de Dieu c'est le véritable prophétie tout ça n'attend oyo 3e ère où l'esprit en Nzambe zoloba papa de Nilis bosali trop
botika ba fanti botika ba fanti tika biso tete ya liloba na Nzambe o tozika so côté pourquoi ba mari de nuit bazoya to na troisième ère tika biso to loba o ainsi dit l'Éternel car toute écriture est inspirée à Dieu et utile enseigner. Pourquoi enseigner hôtel sa mutu mambo awasa les amabe pour convaincre. Pourquoi qu'on convaincre olongola mutu na mabe aya pa yesu makusia yango maramoyo ko se masturber yoko ko sambusa nzoto na yote oyo mbaka mwana zo sale ça c'est pour le mon sang tout yoka nsine lisumu nyaso mutasala ka derrière ngo demoza ozo sukola savoir dema savoir ça c'est malade ozo mona musala sorcellerie ezo mya bato na butu mo mutana simba ka moi cité muntu mususu ngani ngai na beta 3 ans na lokanano mama cité nzamba savon nom de Dieu toujours le clair à kotisa mari de nuit na nzoto na bato bazala basité o makama bazala basité qui paraté azala moi cité 3 ans na passe yo bazala réalité landela ye kisika kina kosoko c'est clair en plus o ngai na azala na mari de nuit amona ngo shida na butu aya ko sepisa ye o azobebisa vie na ye alors copie ça Satan accepté Satan soit accepté na yo ti maramoto zoloba nyonso neza na misala sorcellerie parce que na nzoto bokoya na butu pourquoi ba phénomène na sala makaming mingi tangu mutalala pourquoi makamane sala makaming mingi na ba 0 heure ba inem pourquoi parce que ça héros yo deuxième monde bandi ko s'opérer premier monde yango deuxième monde na butu et bandi ko s'opérer. OK, voilà les frères Talon tout ceux qui ont avoir pour la les amis vraiment makasi le bien ba secret ça ba secret dans le belé to continuer en frères Talon mot de la fin le parce que zani du conseil européen ça par rapport à Mario sur le numéro conseil européen ça de ne pas laisser avantage à Satan et nous n'ignorons pas ses destins tout ça pour ignorer le destin de Satan comment on a mo shida te et ba te belé ba na ba vio ba balaté basi ba okima bango mibali ba okima bango kata mamba savon kata makambo komi sepisa ndeko na mwasi ozo ko benga ba femme de nuit ozo ko benga ba mari de nuit luka basala nzambe ba benga n'esprit na parce que ozana dema mari de nuit ozana dema femme de nuit yanga tinda ko sala mama yo be bisenga senga oke na bar osuko oke na bar pesa nga oyo osenga wana ko numéro contact de Jésus wana ya France comme mobile no soto comme so mwasi na yo quant à moi je vous dis ni la loba toujours ba fois bachala vite ami collé on se retrouve à la prochaine. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete